Mbote bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda basango na lingala ya mokolo FM Mag ndenge tozalaka na momeseno pe na esengo ya koprezente yango mikolo nyonso mpona bino. Botika to fungola basango na biso ya mokolo mpona koyebisa na bino ministre ya défense ya République démocratique du Congo akendaki na mission de travail na Turquie mpona koluka lolenge kani ba armement pe ba logistique oki kokotela FRDC na tina ya kobundisa République ya Rwanda to ba M23 tolanda ba détail na commentaire ya Chris Mukuna. Pour parler entre des ministres de la Défense et aboutir sans doute na répondre à préoccupation, il y a sécurité na partie est de Mboka Congo. Et c'est qu'on rappeler que pour défendre l'intégrité territoriale nationale, eza moko ya bitumba oyo agression ya ennemi azali clairement identifié na est ya pays. Yango wana ministre ya défense ya Mboka Congo azalaki na visite de travail na Turquie o esika wapi alobi eza hasard te. Et bandaki penza na point nommé et pas wapi ba mesure ezwamaki pona ko effectuer na pays Erdogan o ezali ko disposer moko ya industrie militaire o eza plus performante na mokili mobimba na cadre ya terrorisme to ko bundisa ba tomboki nangonga o ezali esengi ko simba que question ya refondation ya armée congolaise na phase ya montée ya puissance pona kokoma mbala moko pe na lombango mapinga o ezali penza moderne o ezali très bien formé pe équipé na ba outils ya capacité ya coaparer na ba éventualité nyonso na o etali sécurité na kolekana ye na plan ya action ya patron ya défense congolaise o ezali ko prévoir na makanisi moko installation na miko ezali ko ya industrie militaire congolaise sur place na kati ya Mboka Congo. Turquie ezali bongo ko offrir na Mboka Congo ba opportunité na domaine ya armée na rapport na Oetali nouvelle politique ya défense nationale congolaise déjà adoptée na conseil ya ministre ainsi que na loi ya programmation militaire eza promulguée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azali mutumu kwa bupe commandant suprême ya ba forces armées ya République démocratique du Congo et ezali lisusu ba kalamingi te po misala ya bokutani o entre deux ministres à défense et botambuma na yango na expertise ya Mboka Congo. Sime pe bakambi Ecclesia Mususu balengeli marche de soutien pona ko soutenir FRDC pe mokonzi ya mboka pona yango tolanda ba détail na commentaire oyo. Nassima appelle à mobilisation au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Salaki na ba force vive. Topé na population nyonso congolaise, ba politicien msusu basi ba répondre kasi yambalo et komi na tour ya société civile na ba confession religieuse oyo ba sangani poete ba sala marche mokolo ya samedi 19 novembre oyo kozwa départ na on a parlé du peuple kino na siège ya Nations Unies topé ya MONUSCO po ba kende kotika memo na bango poete mokili e bana koyoka pe koyeba nini oyo ezali kosalema na este na oyo etali guerre oyo ezali imposée par Rwanda na label ya M23. 19 novembre 2022 à partir ya 8 heures biso nyonso liboso ya palais du peuple na libanda wana na nzela tokutani mpo totambola bandimi ya ba confession nyonso etangi kombo moko te toyokani na bandeko ya société civile na ba organisation nyonso bipai biso ezwami tokotambola samedi oyo esengeli kokanga ete mokolo yango ya le 19 itinéraire ya marche bakobanda bongo na palais du peuple baleki na 24 novembre bapusaniti na boulevard du 30 juin bakomi na gare centrale nde baokende kosuka bongo na siège ya Nations Unies. OVD asilisaka ba travaux topé akomaka na suka ba travaux te pona oetali curage ya ba terrasse na ville province ya Kinshasa tolanda réflexion to sa libino. Na
cadre ya Kinbo Peto OVD eyaki kosala misala awa na pont oyo esangisi avenue Militant pe République. Kasi ya pasi ezali ke tangu bakiraki mai oyo bazwi basalite nyonso batiki yango pembeni bino moko botala ndenge bifunda ya basalite etondi awa oyo ezali kosala pasi na population boka ndenge balubaki. La police ezaka wana bandimi salite ezala liboso na bango letanga eza ndenge nini baosa eloko moko te ifale bango batelemela babenga ovede balongola salito batiki salite vala tokende siko 1 mois mosu pe yango wana esika biso toteka tala na preuve nini cadre ya kula poto mobimba ekwe eza na poti na nga ndako tokomi so tolekisa bana tozwize te totomboli mwana facilité akota na kati ya ndako OVD motabuka ki poto atiki kaka boya akei na tombola poto ya bonga kulezonge tokufa lokwa bata selemba bakufaki OVD azosala musala te OVD zaka soka zimbongo bakonzi ba fini yango na kati ba poche esili soki OVD aye akomi ko déranger population na ba projet kaka ya kobuka bango po ba. En tout cas, bakonzi oyo ezali mabe makasi ya kosalaka misala inacheve boye awa ko tozali na ba periode ya mvula ya makasi ezali kobeta basalite oyo nyonso bobimisaki ekoya kozonga pamba na kati na mai pe mai oyo ekotonda lisusu na bosoto pe nani azali kozala victime ezali kaka population boya kolongo oyo maladi oyo yaka na pepe zongi kitoko te. Esi eyebana kozwa baswai ya mikili ya poto ndeti kaka na Russie, Inde, tope Ukraine, kasi na RDC plus précisément na Kinshasa, et comment possible na talo moke na nzela ya centre hospitalier Dominique Leker, Toki Mambango, tolanda détail. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4,
plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki. Érosion ezali bongo ko déranger quartier Mission tozali na commune ya Kinsenso. Tolanda reportage ya Torres Atibu. Érosion oyo bozali komona ezali nde na quartier Mission na commune ya Kinsenso. Bino moko botala ndenge mama na érosion esalema awa bakonzi babete yango kara na ndenge ya kusakana te. Érosion ekomaka kaka munene na munene, population bakoma na pasi makasi. Érosion oyo ebomisa batu emema bandaku ba hopito pe ba église, batu misusu bakoma na bango bantela po bandaku na bango ekenda. Bino moko boyoka ndenge balobaki. Bambule bandi boeza pasi makasi pona biso. Tala bandako ezalaki a 7 porte mo ba brique kei. Siko mbula ngo yango liso ezo banda ko beta. Batongo bandako ya ko boka matiti abayaka na bango liso te bakima. Gouvernement ndatalela biso likambo. Babandaki na madimba. Baye baleki loya baleki basuki na kifunda bo awa bakomate mezaki ndenge balobaka fo basuka ne babaka nanu awa place basaka limite wana basuka nanu abo batala sima mais to comprendre te bakati kaka bakende me biso awa tala nde tuzomona mbule ezobeta awa soki na kiti na sete bien pona fongola nzela eza pasi ndenge bambule bandi boyi tuza kimia te tuzomona pasi yango tuzobelela ekola pe bino boye nzamba sunga batale la biso likambo oyo ezoleka na commune na biso to na quartier na biso Mission. Awa population bayebite soki basala nini po modèle bazali konyokwa mana érosion oyo batikali bakomi kobanga bayebite bakende wapi po bakomi na risque ya makasi. Awa soki kaka mvula ebandi balalaka te bakomaka kaka mitema likolo kosambela po bayebite ndaku ya ndani ekokweya to pe ndani ya kokufa. Awa bakonzi population bazali kotalela kaka bino awa ko ba élection ezali kala te balingi bamona bolingo na bino envers bango avant ba élection po soki boye kaka pembeni ya ba élection pona kosunga bango en tout cas wana ekozala eloko ya malamu te moma yango ye boyebela. Population azali komi tuna na oetali évolution ba travaux ya avenue Mombelo bimi kino na commune ya Ngaba ndenge nini katana tozali bongo na commune ya Limete kasi boye batie ba travaux na depuis katana kino lelo non bazonga te tolanda détail na reportage Chris Mukuna Selibiso. Tangu kote mususu na ville province ya Kinshasa banzela ezobeta madada ezotonga makitoko botala awa na avenue Mombele na commune ya Limete bisika nini bomoni bandeko balandi lolenge nini ba travaux ya construction ya avenue esuki awa kaka na bakaniveau batongi pona bango abu pia kasi botala na nenga liboso pont moko ezalaka wa ezalaki kosunga bandeko pona traverser de part et de l'autre société oyo ebandaki kotonga bakaniveau ebuka yango croyant ke balingaki batonga ya sika kasi lelo esika yango ekoma liziba c'est-à-dire soki mbule beti bandeko bazandinga milelo na milelo mai kokotela bango na bandaku basi ba perdre biloko ebele ba dégâts matériels esalemi ndeti papa oyo ya komina ye kopepa mai na lopango lokola moto ezali koloba mbisi ezali pasi ya kokamwa tango bamonaki kamera ya Mag FM ekitaki pona bango ezaki soulagement pote bapesa message na bakonzi ya mboka omoni eloko so ngo sala ozali eloko te batikaka toyaki na bashino bazaki awa baina bajena bango bila biso complet oyo sala nzela bashina bakei société moko yawa eza ngo eloko te e ebuki so po ezaki awa oyo basala pont ti lelo batiki so ba dégâts kaka nde tozali awa bana bakenda batia biso kaka boye sima na nga bozomona catastrophe wana so botali bien câble mer oya SNEL sima na nga wana so botali poto wana ebukani ekwei a cause ya batu oyo bayaki awa
Maintenant, eloko nazo senga na gouverneur de la ville na Jekoko Mulumba. Est-ce que bazawana pona ko aider chef de l'État réellement? En tout cas, il faut pas répondre biso par les actes. Ça fait au moins 3 ans, les travaux ici l'ont raté. Une fois, il y a mon gouverneur à l'Ekaka Boye, gouverneur de la ville à l'Ekaka, ça a coûté au carnaval, n'a pas fanfare, ceci. Et on croyait que le passage n'est pas pour Moussalé dans la cheveux, mais ça fait 3 ans. Et à part ça, dans 3 ans, c'est au moins 4 sociétés. Ça a fil dans le même chantier. Et puis, ceux qui sont chantier. Au contraire, le 4 sociétés en question, fil bekawa, empiré. Fachi Beton Moukwantombolo, monsieur le président, Bana Mombele Baleli Balobi, Bangonde ba premier combattant na yo, soki osali eloko e kozala vraiment malamu mingi. Kinshasa ti mokola lelo ezali kaka na ba condition boye kitoko tin. C'est na mokondi masala di sungi moko poeza Fachi Beton. Pine à train akiki. Après que ça la ronde de la ville de Kinshasa, Bondi Melangai, quartier Kensa Kunjela et Zalité, vous allez bon la commune Yamatete, tout le reportage, ya Torres Satibo à Libiso. Population ya quartier Kinsaku na commune ya Matete bazali na pasi na wetali nzela na bango oyo bino moko motala ndenge nzela ekomi na eta ya mabe makasi nzela eza na eta ya mabe makasi awa peke tozali na ba periode ya mvula botala ndenge mai evandi na balabala poto ya kosakana te awa circulation ekoma nango pasi surtout na mituka pe na ba moto. Population bazali komituna soki ba autorité babosana bango tope bayeba kaka quartier Kinsaku soki existaka po mama na kara oyo bazali kobeta bango ezosala bango pasi makasi boyoka communication. Nous avons des difficultés, nous avons des maladies pour to beleli makambo trop pour manzelo et c'est baby bandakala. Pour tout d'abord quartier Kinshasa là qui boité quartier Kinshasa là quartier mo là qui très propre mais les lots taninge commis l'état sundoli na bula guto tana tata mo ketcha bien na makolo ezati kuso na tiketcha bien et baby nzele zala na ngoti donc bula ka banda mateta tikisensu ba biso nzela ti chaque jour to soma quittance 500 francs to zota solution mo côté boumé c'est vous dans limite boumé c'est to le kata baba o baba o et roumeli le kala. Bourgmestre ya commune ya Matete kitaka na terrain otala ndenge population na yo bazali ko vivre ya kovanda na bureau boye ezali kitoko te et pourtant musala oyo ifale osala ezali nde ya kotambolaka na ba différents quartiers na yo oyeba nini ezali kosalema pe population bazali na besoin ya nini boye ezali kitoko te population balobi bakotindika yo ti okopela bango bazwa solution na o etali aveni oyo po boye kitoko te. Ezali moko ya cause ya bamikakatano pe kobenda liwa na bomo ya baimboka automédication ezali nini pe komema nini na bomo ya bato tolanda réflexion magazine na bino Saheli. Automédication tope komi melela bakisi sans kosala ba examen ezali eloko ya malamu te kasi bakinwa mingi soki abeli okomona akei komisombela kisi na pharmacie misusu kutu bakendaka plus loin a expliquer kaka moninga ke nazoyoka boye moninga apesi ye pe ordonnance na ye ayebisi ye ke ngai pe na bandaki koyoka kaka bongo akokende kosomba bakisi selo ordonnance oyo basalelaki moninga ba examen nzokande ezali malamu te komimelela bakisi sans ko se faire examiner kaka ndenge balobaka la santé n'a pas de prix ndeko kosala erreur te soki nzoto etungisi yo obanda komimelela bakisi sans ko se faire examiner po oyebi te maladie nini ezali kotungisa yo
komela kisi mususu nzoka nde ezali pe maladi misusu nde ezali kotungisa yo. Boyebaka ke bakisi oyo tomelaka ezalaka nanu poison ya makasi. Avant ya komela il faut yeba kisi nini okoki komela pe dose nini ya bakisi okoki komela. Soki santé déranger ki mambango na hôpital to pe na centre ezali pembeni po la santé n'a pas de prix. Bokeba okoya komela bimela mela pe bakoya kokunda yo pamba. Na elema onde to sukisi FM mag ya mokolelo ngai Elvis Met nazaki na esengo ya ko présenter yango pona bino botika tope sambo tepe merci na grande équipe rédactionnelle pe technique ba permettre ki biso to koma tina banda kona bino to kotika tendenge kaka eloba ye moko mukolo masolo nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre to pesimbo tena le géniteur maître Billy Malou Cléophas Oazali mokolo masolo pe mbote lisusu na Raphaël Mwanza depuis Angola papa na Raphaëla botika la malamu ngai na bino tokutani mikolo ezali koya.